www.congofrance.com. Nous sommes à www.congofrance.com. D'abord, mais ça a déjà comme mon angaye, Doris Kayembe grosse moulée. Balobi, on est ensemble, il n'y a pas de souci dans décevoir Binoté. Là, j'ai profité, je salue mon boss, Josué Didi Dipumba. Je salue aussi Junior Boukson Boukassa. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Balobi, grosse moulée, Razo Tambola Nanzela pour le retour à Batou, année 2014, 2015, sur la côte de Rondéréni. Donc, Nazan Nanzela, Nazo Tambola, Nazo continue comme ça, la moussala. Donc, nous allons continuer à décevoir Binoté, grosse mouli. Donc, jusque là, ma belle quantité de pesanga, monter ma pasité pour jouer en gros. Nous préférons la zalate, franchement, non, Pierre Bino Moukongo. Donc, nous allons dire, tous les tambola, tokuta ina maman, la biso jolie nana, tous wana, tous autres nana, www.congofrance.com. Tous wana maman, bonjour maman. Bonjour. Ok, merci beaucoup maman. Tonga tout nos cas juste 2014, oh yo, il est kakindeni nande, tokoti 2015, na bave no, na batno sous Orlando na poto. Ah, 2014, l'équipe passe, hein? Passe ma casse. Nzala. Mbongo zate. En tout cas, l'équipe vraiment, ceux qui nous embêtent, mboko yo, ça passe. Mais, bah, continue à la pour 2015. Ils allaient un peu bien, pas un peu, mais ils allaient bien. Soyez la biso bango ba zalaka, biso to zalaka. Pour ensemble, na bango ils bien. Soyez bango bien, biso bien te, ça malam te. C'est ça le problème. Ba bongi sa kaka. Tu as un problème na bango te, to liande, nzala, ba na bango tanga te, mbongo zate, ba ba ko futa ba classe ba na te. C'est ça le problème. OK, merci beaucoup. Ba ve no pesi na bananyo ba Holanda. Aïe, bon ba ve na ngai, na baninga na ngai, mingo ba yebinga, ba na bandal. Je vais à Paris, na souhaité ma meilleurs vœux, d'autres makasi, na libota langai ya Wechimungu, bazan Allemagne, à Paris, bonne année, na yo moko lokola. OK, merci beaucoup maman, bonne année, merci beaucoup. Tous Hollandais déjà nazat boisi déjà bozo image na otambola ko la Sabino déjà année 2014 c'est le kakindenge nini to koti na 2015 donc nazo déjà batu na nzela donc suivez donc bozala décider na continuer www.congofrance.com donc bozala décider avec Doris Kayembe grosse moulu balobi tozana papa na biso aza mieux placé à ko expliquer bino année 2014 en 2015 so ba koti ondeni. Bonjour papa. Bonjour maman. OK, merci beaucoup ko expliquer na ba fan nyonso o bazolando soko zana ni oza artiste ozana ni kombo na yo donc yo toujours na mieux placé pour na ko expliquer ba. Je veux dire na pesino ba nostu ba mbote na bango. Moi je me présente, moi c'est Guillaume Rolls, artiste et comédien, il y a président Mastor, il y a groupe Soleil. Ouais, ninga ou bien pour l'an 2014 pour n'abisso na nini na groupe Soleil, masolo mais les candidats vraiment à merveille vraiment. Ouais. L'an 2015 merci beaucoup ba meilleur vœu no pesi na bananyo ba Hollanda. Je dis meilleur vœu na pesi na masalanga ina na France et dit na pesi na masalanga afingo mana Moscou vœu na Blaise. Espèce sous ba babo na ngai na chéri moi en Allemagne Miss Gracia. Bah gros bisous. OK, merci beaucoup. Là j'ai profité, je salue Franck Stemayer. Moi vraiment na bien taille commerciale, il y a pas de souci donc. Bon peut ça monter ma pas cité pour jour on préféré na zalate gros ça zo tambola. Bonjour papa. Bonjour maman. OK, merci beaucoup. Balobi mutu na mutu azoleka na 2014 année 2014 ndengene puis à côté nango 2015 na ndengene. Yo mon 2014 le kindeni okoti pe 2015 ndengene puis na ba vena yo. Pour nanga vraiment 2014 et l'équipe bien angolo en Zambie. Rapport vraiment il y a 2013. 2014 na santé vraiment qui mbongo vraiment na maboko abatute. Pour le 31 décembre ils allaient vraiment na ba espace donc au moins peine plein mais le 31 décembre topika ba crise. Mais par la grâce de Dieu au côté année 2015 na mon format déjà et bandi nango déjà bien. OK, merci beaucoup. Ba veno na batunyo so ba Holanda na www.congofrance.com. Alors, ba meilleur venanga na pesi na maman Véronique Kapinga Nyembwe, pasteur église évangile Mont Carmel, na pesi na papa Baudouin Kayembe, sans oublier Nana Lutumba, na pesi ba mbote na Kunesi Kazali et puis madame Agnès, patronne espace chez madame Agnès, ba mbote belé vraiment. OK, merci beaucoup. Nous allons continuer ko tambola toujours ko tout na batu, ba 2014 na bango ba koti na 2015 ni na ba meilleur vena bango. Bonjour papa. Bonjour maman.
merci beaucoup tozio na nzela awa ba fan na yo bazotala o ki ko expliquer bango année 2014 okoti na 2015 ni. Merci d'abord de pesinga parole. Ngala bada toujours na remercier Nzambe na longoli casquette nanga et pour na remercier Nzambe o azali Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je me présente, moi c'est Ousmane qui en vous là pour les intimes jeux d'hiver. Pour la question tuninga ya année 2014, 2015. Vous savez, c'est Dieu le maître des temps et des circonstances. On comprend. Si on a talimba moko ndenge à salike les loto kutananga yo et c'est grâce aussi à boss Josué di Pumba. On se comprend na bigo zolandanga boss en direct na bigo zolandanga. Nzambe voilà, Nzambe mutasalike année Oyo Pozala, Netingai, année 2014, elle est année mot de merveille, et puis année 2015, et tapé année de merveille. Grosse Moulina, www.congofrance.com. Ok, merci beaucoup. Grosse Moulina, on continue toujours au Tambola. Donc, il y a Moussala Nanga, ils sont obligés de faire un tambola. Donc, il y a Moussala Nanga, grosse tambola, Zolanda, Batunyon Soroyo, a posé bon, question, meilleure, année 2014, 2015, Nabango, Tokutanina, Yaya, bonjour. Bonjour. Yaya, merci beaucoup de t'écouter. Nous sommes à www.congofrance.com. Aux ans, on a pour expliquer, Batunyon Zolanda, année 2014, 2015, nous sommes bon na kote ngo bien ngolwa nzambe lo ba makasi to eza micro lo ba makasi ngo bien ngolwa nzambe po alingi na abateli nga alingi na vivre on makasi ya na sepeli po na vivre na kumisi nzambe tina koti 2015 merci vraiment na nzambe. OK, merci beaucoup ba meilleur vœu na ozo pesa na banani ba Holanda na poto na pesi meilleur vœu na nga na tanti Doris na tanti Kaba Gisèle Moulanga. Ma maman, Micheline Ngomba, ma grand-mère, Marie Ngandou, et à mes soeurs aussi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Grosse Mouli, on va continuer. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, jusque-là, ma belle est quotidien, ma pas de donc, grosse azo tambola, azo continuer, ko tambola. Non, ça, moussa, on a vraiment. Donc, na www.congofrance.com, donc, vous n'allez jamais déçu. Grosse Mouli, azo ça, la moussa, donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Donc, non, continue, ko tambola, non, ça, moussa, on a nzela. Pour la retour, na batu, nous, 2014, na on a 2015, na on se bat les kindeni, donc, nazo continue, ko ça, moussa, na donc, jamais vous allez déçu, na www.congofrance.com. Bonjour papa. Ouais, bonjour, grosse moulire, Doris KMB. Oui. Donc on est ensemble. Ok, merci beaucoup papa. 2014, on a dit côté 2015 na yo, monyango eleki ndenge nini et puis ba meilleur vœu na opesi na banani o bazolanda yo. Ouais, 2014 l'équipe bien par la grâce de Dieu. Oui. Groupe 2014 vraiment l'équipe merveille. 2015 fait en autre côté en donc ba meilleur vœu na peska na Biezo la London garçon Paris, na pesa na mère na Bishuka na Paris la Swingo. Donc batutu na Paris bambota trop yanika boye numéro na ngeza plus 243 89 65 96 928 so bengi ozoyani kabwe donc tout ça. OK, merci beaucoup, merci vraiment. Donc le grosse mouli azo continuer ko tambola ko zo ba image donc on est ensemble toujours na www.congofrance.com. Donc vous allez jamais déçu mon boss José Didi di Pumbu donc na peso bambote belé na Bookson Bukasa donc vous allez décider Doris Kaembe grosse mouli azo sala toujours musala na bonjour papa. Bonjour. OK, merci beaucoup. Qui peut expliquer na batunion sur bazolando na www.congofrance.com. OK, peut expliquer bango ndenge ni 2014 eleki ndenge ni nande to koti ba 2015 na ba meilleur vœu na. 2014 eleki kitoko. Oui. 2014 eleki très kitokos. Tozokende na bango na 2015 donc Jésus kitoko. Donc quand minute on a un tournage dans le monde ba pesa ba dans ba vœu on a monde na rôle de gâté. Donc tatara Congo France. Congo France. À part théâtre, on a sous musicien. Donc, Congo France, number one, Congo français, number one, leader, il y a Congo français. OK, merci beaucoup. Bah, venons, pesi na banane ba Holanda yo. Ah, bah, venons, on a pesi na kobo sanate, Noël au Quito, Black des dons, Noël au Quito, na kobo sanate, donc, mutazo image, hein, na bo sanité.
Real Pro. Nakobo santé Zani Katanga, joueur Makas na Londres. Nakobo santé Judith Bati Diete, hein? Donc kitokos. OK, merci beaucoup. Balobi grosse mouli azo continuer. Eza juste kaka ba année 2014 na tokoti na 2015 so eleki ndenge nini. Dazo continuer ko tambola pona rotuna ya bonjour. Merci beaucoup. Balobi toza na www.com Congo et toza na www.congofrance.com. Donc tozo souhaiter tozo pesa ba 2014 na biso na 2015 non 2014 non les cas ndeni et puis tokoti na 2015 na ba meilleur vœu non. Merci pareillement. Bon 2014 les gars qui bien. Nous sommes les qui bien la classe na zozoa. 2015 pe na moni les kanango bien. Oui, OK ba vœu na opesi na www.congofrance.com. Bon ba vœu na pesi na maman biso mi mangoka. Papa Eldo na leki na ngai na ya malko. OK, merci ngape na profiter na pesi ya Willy Musheni babi koda mboko yo grosse mulira peso bambote belé na pesi su Abubakar Liondo Nzambe ya biba mongo na pesi yo bambote belé na pesi su Elian Chipamba bambote belé de place on est ensemble na pesi continuer ko tambola toujours balobi tozo iluka to ye ba te février 2014 eleke kindenge ni tokoti na 2015 ndenge ni do grosse mulira za na bandade donc bandade c'est Paris donc nazo tambola nazo tuna batu naza na balabala nazo tuna batu mutina mutana na ndenge 2014 na les cas qui n'a pas côté 2015 na muto sana papa na biso awa bonjour papa. Bonjour maman, bonne. OK, bien, merci beaucoup. Papa toza juste car on a côté na 2014 oh yo mona kiango les cas qui ndenge ni na to côté na 2015 et puis na ba meilleur fait na yo. Ouais, 2014 les gars ils bien. Les gars ils vraiment bien. Moi c'est Reim Sinushka. Reim Sinushka et Soleil de Mastor Brimo. Donc avec Soleil, avec Mastor, tu fêtes Kitoko, mambo tout bien. Donc Botalara. Donc vraiment tu fêtais bien. Oui. Ouais. OK, merci beaucoup. Ba vœu na ona ba Hollande. Ouais, ba vœu na ngai vraiment na souhaiter ba meilleur vœu na ngai na maman na ngai Chantal Magembi. Ba meilleur vœu na ngai na président na ngai Mastor Brimbo Mukenge. Ba meilleur vœu na ngai na Ferrego la Jésus de Niance. Donc les galactiques vraiment ba meilleur vœu na yo na famille no Mobimba. Et Désiré Toti Tserigo là na Paris donc ba meilleur vœu na bino Serem Sinushka bango ba yebi. OK, merci beaucoup. Donc grosse mouli azo continuer d'abord bien on est ensemble toujours ko tambola na kati ya www.congofrance.com. Donc babi grosse mouli jamais bozala dessiner bozala jamais dessiner kati ya site wana. Donc avec Doris Kaimbe grosse mouli on est ensemble, il y a pas de souci. Babi grosse mouli azo continuer ko tambola na nzela ko tuna mutu na ndenge 2014 na eleka kina ndenga koti 2015. Babi toza na Frank Stema yo grosse mouli abenga ke taille commerciale. Azawa na za mien placier ya ko expliquer 2014 ce que lekela kendeni na 2015. Bonjour et bonjour plutôt. Bonjour Doris Kaimbe grosse moulir. Vous avez surprise dans l'expliquer des bateaux. On a besoin de www.congofrance.com. Donc vous avez surprise tout bon baki bateau en 2015. Oui. Au 2014 na bunda qui presque un mot. Donc il faut la parité oblige. Il faut mon maman pas là donc va réclamer qui moi notamment Loris la congolaise. Ba MKL ba réclamer qui non. Moi c'est arrêté na Congo France c'est ça la biso mabe. Il y a un moment où bateau déjà qui non grosse mouli avec Kanganzela. Oui, merci beaucoup. Donc pour la question na yo 2014 pour la biso na Congo France. Et ça qui déjà un mot très positif. Au moins les bilan na biso très positif par rapport il y a année 2014 pour tout ceux qui prenaient battre na bolingo. Tout ba na sincérité, il fallait pas voter biso premier site. Mais tous les rangoté parce que biso ndé public to ba internet na biso ndé ba sala que to zalara ou to zalelo quoi. En tout cas, voilà. Donc pour la biso année 2014, l'équipe bien. Et puis 2015, et bandit bien parce qu'il y a des joueurs intégrés P Congo France. Okay, puis boss na biso di Pumba, je crois, à Osalo déjà confiance quoi. Merci beaucoup. Mon boss. Tiens vos micro na yo. OK, merci beaucoup José Didi di Pumba, ça n'a jamais déçu avec Doris Kaimbe grosse mouli. On est ensemble, Bookson Boukasadon, Doris Kaimbe grosse mouli na za wana toujours pour na musala. Voilà. OK. Ce que Bookson Boukasadon nous obenga wana aza manager. Oui. Manager ya Frank Stema, manager à Congo France. Oui. Manager na yo pe déjà parce que y a tambola rapport na biso kenda ba États-Unis a kenda rapport na tambola rapport na ba erreur de chip en pozo ya y a tambola donc azoya so ki takina au sentir yo mo na ke non les garçons New York denga na beti Jordan Boye kenda ko lukango mo ebele donc ezali quoi alors pour na ba vœu na profiter oui voilà ke mbala moko ko boka patron nanga il faut na chapeau parce que ça un blanc dans une peau noire pour mentalité ba mindele mais
Ane Motoumou Nduka Congolais le roi Abisso. Didi Dipumba Josué, donc il est vraiment inégalable quoi. Et puis Mbalamon a Kisikiti pour Bakangamon Mbalena Boukson Bouka Sampero, garçon New York. Mbalamon a Kimba, on a sponsor légal. Il y a Frank Stemai. Noël Okito Black dedans, les jeunes millionnaires. Et puis mon fiston Bowell. Il y a Zarana Bisso déjà, honorable le papi Diambouana, le ministère cash de Belgique. Mbalamon Bangumba, on trouve belé, hein. Na Château Rouge, pour Mbal, beau site. Basta la promotion à Château Rouge. Maman mère toi Château Rouge, n'avait pas mon beau et puis Loris la congolaise, Kano Kaka, donc Kitoko Tro, MKL Mimikas de l'île Noble et puis Karine Elambi, bah vraiment belé, hein. Sinon le temps on a vu sur liste na Ramon Moulaï, mais 2015, dans le barrage de mission tout 2015, agenda na 2014 c'est na Boaki. Alors 2015 d'abord on va contacter ba moi muké. Alors bande ba continuer contacter na Facebook na Frank Stemai Disuka et puis numéro on les a affiché toujours. Bah ebine bazo ngai donc WhatsApp Viber on a d'accord quoi. Merci na Doris ka mbeno ya mbinga na ole kana kutu. Na zana Cédric Mouna au artiste je crois ba tout monde Facebook et puis Eria de Chipamba. Le bogard de tous les caméramens de l'Afrique centrale. Pour y à sa jeune Miazana Mikolo, il y a un monde Kola Nakati. Et rien de Chipamba le bogard et puis swagman caméraman quoi. Merci à Doris Kayembe, grosse moulir. Poto en tout cas s'il vous plaît Doris ça rapport à Moussala. Donc on a dit que Bolinga. Merci na yo nga. Oui OK, merci beaucoup Frank Stemai. OK, merci beaucoup tokobi na suka émission na biso. Donc tolinga ki juste kaka to na mutaza na ndenge 2014 na écoutez là qui est na 2015 na ndenga bandeli yango donc merci beaucoup donc bosala nga confiance Doris Kayembe grosse mouli bosala vraiment jamais dessus. Donc na www.congofrance.com donc na pesi no bambote belé merci beaucoup bye bye.